magazine, 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 Kinshasa na biso, réalité ya banaki, réalité ya banaki, réalité ya banakino. Na cadre ya soutien ya ba FRDC, ba jeune ya UDPS, ba marché mokolo lelo na Lubumbashi pour na kotia poids na armée congolaise oyo azali ko bunda na front. Côté ya Fekofa na ngambo na yepe azali ko luka remplaçant valable ya Christian Tsengi. Actuellement, accord de principe entre Fekofa na entraîneur ya Sika Roland Courbis. Soki nyonso eleki malamu, nouveau sélectionneur ya ba Léopard et kozala bongo ye tokozongelango avec plus de détails na ba édition na biso oyo ezali koya. Weekend malamu na bino nyonso bopona KNB News, première chaîne de formation oyo informara bino d'une manière très professionnelle. Nazaki na sengo ya ko présenter bino weekend malamu et sika bozali kolanda ngai. L'argent du RAM. La redevance du registre des appareils mobiles RAM est collectée par la Direction générale des recettes administratives et domaniales (DGRAD) et est orientée au trésor public. La redevance RAM permettra au gouvernement de réaliser plusieurs projets, notamment dans le secteur des nouvelles technologies de l'information et de la communication. Entre autres, l'installation du Wi-Fi gratuit dans les universités et places publiques et la formation des jeunes dans le domaine des NTIC, des nouvelles technologies de l'information et de la communication. Le ministre des Pétentique, Augustin Kibasamaliba, est l'acteur public qui assure la mise en œuvre de cette réforme, soit 70% au trésor public et 30% aux investisseurs. La gestion quotidienne du RAM est assurée par l'ARPTC. RAM pour la protection des données des utilisateurs. Merci pour la fidélité et confiance. Vous allez continuer à couper ça. La première chaîne de formation en continu KNB News. Nous allons représenter bien édition de l'eau. Tout le monde ici puis na Beni société civile il y a contre wana ba annoncer suspension il y a activité nyonso il y a hôpital moko o ezali ko fanda wana na mangina o esunga ka population kasi vi ba atrocité l'équipe mingi ba kangi yango po ba infirmière pe ba infirmier nyonso ba kima na oyo bazali ba militaire pe décision yango eko durer pona 30 jours. Tokanisa ke kimi asolo eko kota na partie SRV de moitié du Congo po ezali soué ya population congolaise nyonso. Kinshasa et l'équipe partout. Ezali koloba na Kinshasa état de siège ba mama bi pupola ba mama ya manga bana ya mai oyo bateka kabaji bazali ko comprendre te lelo KNB News to kitaki na terrain pour ko tuna na quelques avocats ba mekamo muke ko expliquer biso état de siège et la nini bazali awa na micro ya Naomi Mpila na Hervé Zaka. État de siège elingi kolobake tango ba imboka ba civil bazali susu na nanité na pouvoir est commis par ba soda na ndenge wana tokolobela nini état de siège pour na nini pour na mobeko likondi na biso ezali kolobate tango banani bituka mususu tope bituka mususu ezali na nani na bitumba alors ba tokoloba mokonzi mboka na kolandisama na nani na mobeko likondi akosala nini akozwa nini oyo azui nini ako décréter état de siège pona koluka kozongisa kimia na bandeko oyo yo bazali na nani bazali na mboka bamboka oyo tope bituka ezali na ba problème po soki par exemple azui mobeko wana te a décréter état de siège te et kozala pasi par exemple na koku koloba boye biso na Kinshasa a ndenge tozali normal bandeko na biso oyo bazali na est parce que ya monde ezolo ba mingi salami mingi état de siège wana mobeko wana ezwami na côté wana bazali na pasi bitumba ebandi banda lelo te alors na oyo etali dino sur le plan juridique état de siège eko sala nini oyo eko ezali na durée ya 1 mois
ils ont un mois renouvelable. D'abord, un mois, et puis, tu recommandes pour renouveler 15 jours pour te. Likanisimo konzeza ni na nyos. Likanisimo konzeza ke pona kimia ekota na mboka wana. Na parti wana, biso nyonso, ba congolais, tozala na kimia. Et puis, tango mokonza mboka azui état de siège. État de siège na mboka kuna neti na place ya bitumba makambo pe échanger. Neti par exemple population akoki kozala susu na ba droit na ndinga zala kité hein donc à circuler librement té. Eza na ba mibeko mususu ezwami neti bakolo bakeno okoki kotambola tina ba herbo été pour banguna bazawana risque boye na boye. État de siège et koki kozongisa kimia sur le plan sécuritaire na mboka soki biso moko ba imboka to sangani to pesi banano yo banane ba soda ba mapinga na biso maboko mingi net na partie est wana soki ba imboka ya est ba sangani ba pesi ba mapinga maboko pona kolongola pona kobundisa monguna akoti kuna possibilité ezali ke sécurité ekota. Mais les gens qui civil, les gouverneurs civils, mais bazali te bafanda quelque part. Bazaka kawana parce qu'ils travaillent pour l'administration en Mboka. Bango ce que bazaka sala, l'état déjà état siège wana bazaka sala ni. Bazaka sala manso po été bazongi sa kimia na kati ya Mboka. Baluka banani bazaka mema bitumba, banani bazaka mema bambe. Comme ça pour être sûr bitumba na esili, si ma bango na bango des chefs de l'état, ba va encore toujours d'ordonnance à cause que ça va gouverneur ya kala. Bon, nayebi que les conséquences que vous allez ébeler. Il y a malam comme mais beaucoup plus que vous allez à malam. Pourquoi? Parce que le chef de l'État Monique Kobomana, Ezali Mukolo na Mukolo. Yango azui mobekolo konziwa na nommé bango. Le ko na nommé ba konziwa na ba gouverneur na vice naye ya ba soda. C'est quoi les conséquences que vous allez ébeler? Ezala. Conséquence c'est quoi aujourd'hui? Bango bazala kaina bango de charge en tant que les militaires bako le bango à la place publique la manière dont ils vont intervenir bako sala ndé pour basala ça c'est ils vont se concerter bako sala par rapport à les éléments qui sont à leur possession éléments d'information pour ils ont la carte na bango tant bako pesa kaina bango de charge bako bana ko intervenir ba intervention na bango banda sala bako kota pona ko luka kimia wana e ko senga ke bako ba non koto bato ba lekate e komi koto to Monique awande sika to yekozwa banguna ba batami ba kolinga balungola ba population na kati ya banguna tant la population ça kolungwa ndengwana parfois cause la population cause la ce qui para na bilanga soit to ba berger bazala to ba bokola ka biboele na bango ba kozala obligé ba tika biboele na bango même ceux qui a opération wesili tant ba kozonga parfois ba kota biboele mususu pe par maladresse. Il faut que je massage. Tout comme Banguna peut pas qu'il manque. Bon, écoute, batika 10, bah il 8. Ils ont conséquences. Mais tout ça, ça a un prix. Comme des balbaké. Et là, on est sur la carte mukili. Ils ont toujours natal prix. Et là, on va foutre la réalité. Prix c'est un prix à payer. Le plus important aujourd'hui, c'est la paix. Bah, tu vas sentir que la paix est plus important que toute autre chose. Yango Monique, au-delà de l'intérêt de soi, tout ça qui fait pour vivre qui met zonga. Ok, qui m'a battu bazala, ndenge bazalaka. Restriction à la liberté kozala. Parce qu'il y a des zones où bateau va accéder. Il y a des choses où bateau va kozala. C'est des gens, par exemple, ils peuvent dire qu'à partir de 18h, bateau va bimbata te, bateau va s'aller pas na bang. Nous sommes dans des restrictions à la liberté. Na kati ya bateau pour sentir que non, ils ont déranger bango. Mais comme toujours le cas loko ya mutuya, kimia wana la pewana, bateau kozala obligé pas se soumettre pour vivre kimia écoute. Mokolo ya lobi deuxième conseil des ministres ya gouvernement Sama Lukonde Uta ezala investi awa bolanda reportage oyo ezali signé Naomi Mpila isika puis asaleli biso résumé il y a quelques grandes lignes oyo le moment qui na conseil des ministres ya mokolo ya lobi oyo ezalaki par visioconférence Naomi Mpila balobelaki ni. Au cours de la deuxième réunion du Conseil de ministres et du gouvernement Sama Lukonde, où Salemaki vendredi 7 mai na visioconférence, présidé na président de la République, aussi un discours d'orientation et Salemaki na président Félix Tshisekedi dit quelques points et ça que retenir à l'ordre du jour Nenge Pesami na compte rendu oyo et Tangamaki na ministre de la communication peu média porte-parole du gouvernement Patrick Muyaya Katembwe.
Au cours de la réunion yango, Premier ministre a sengaki ensemble équipe naye ba respecter délai légal ya déclaration ya patrimoine na bango conformément à article 99 ya constitution o ezali clair koloba ete yambo ya kokota en fonction esengeli ba déposer liboso ya cour constitutionnelle déclaration écrite ya patrimoine familial ba bien et meuble ba action pe ba part sociale obligation pe autre valeur compte en banque pe bongo na bongo. Na 4e patrimoine familial constitution baki si pe ba bien ya conjoint selon régime matrimonial au cours il y a même 2e réunion ya conseil de ministres. Premier ministre a sengi pe les sous de ma ministre na ye ba respecter ba règle ya solidarité pe ko caractériser travail na kati ya mosala o bakosala. Na même occasion a annoncé qu'il tenir à prochain séminaire gouvernemental et qu'on permette à renforcer coalition au sein de l'équipe gouvernementale Sama Lukonde ou ezali ko sala mosala nyonso esalema ki na vidéoconférence pe ba orientation ya sika pour commencer sala makitoko et pesa maki. Prochaine réunion ya conseil des ministres ezali prévu pour le vendredi prochain. Kasi pendant ce temps gouvernement Sama Lukonde s'est côté en action. Kinshasa et l'équipe partout. Retombé positif pour le Cameroun et Taliram ezali ko continuer koko ya mokolo ya jeudi eleki gouvernement ya République démocratique du Congo batie wifi gratuit wapi na campus bana ya Kapa bazali mobimba bazali kolanda KNB News avec impact na idéologie bolanda reportage oyo ya Héritier Lukoji. Chose promise, chose due, wifi gratuit ezalaki installé na site université ya Kinshasa jeudi semaine na ba technicien ya ministère ya PTNT ko bazaki accompagner na autorité ya régulation ya poste et télécommunication du Congo RTPC na Mukuse. Premier résultat ya registre des appareils mobiles RAM et c'est ici ba étudiants au bazalaki présent na esengo pour na koyoka ba explication sur la procédure à suivre pour na se connecter na wifi ba étudiants au bazalaki wana présent ba communiquer ki boye. Je tiens à Yaropé ça vraiment balongo ya mingi na gouvernement congolais bien qu'il y a moi problème entre population na gouvernement sur RAM oyo mais pour nga mutu na mesana osala moi ba recherche wana je trouve ça avantageux vraiment je trouve ça avantageux système RAM et permettre biso vraiment beaucoup plus pour que ba fwe wana auto bando futa wana basa lila rango na mambo connexion internet tala toza étudiant il faut ba recherche aux cours moi recherche puis et ça la moi bien vraiment position eza nango to sepele nango et vu que makambo ba crédit ba unité ba na bina ba kati ba seli nyoso là donc perturber vraiment ba mouvement ba tout vu que gouvernement tsheli biso ram to sepele makasi et ba initiative ba bongo ne to so le ngai continuera pour na développement mboka et surtout dans l'université entourage biloko on faut ça partout faut ça rapport au moins que développement et banana en éducation batou tant que ba faciliter batou ba internet na ba recherche et je crois que mboka et liboso to sepeli makasi et voilà groupe Sénat c'est une initiative on en tout cas et ça les bien makasi vu que Sénat donc et ça les bien makasi en tant qu'étudiante eza esengo ko ba ke tozana tozala na wifi gratuit parce que et ko permettre biso de se connecter sans pour autant kosomba ba méga parce que ezo biso ba mbongo ebele et puis kosa la ba recherche en tout moment ezo réduire vraiment to ya consommation et puis ezo aider biso to zalana ba connaissance na oeza libanda tout ça allégresse liko emo sekeloka na zana faculté ya psychologie et sciences d'éducation na deuxième graduat na département ya gestion des entreprises et organisation du travail. Par rapport à l'initiative oyo bozu ya kotia wifi na université na biso eza eloko moko ya malamu oyo ko permettre biso totanga pe bien tosala ba recherche ebele oyo tobandaki kosala te parce que parfois mbongo ezalaki limité ya kosomba ba méga pona kozwa accès na ba site internet mususu. Et nandenge ba ko instaurer wifi na banza ete que les étudiants toko maximiser plus ba chance na biso ya kozwa na opération oyo bandi na université de Kinshasa ikosuka kaka wana te ba site mususu ezali ciblé ndakisa gare centrale
rond-point ya Kitambo magasin ba université mosusu lokola Université pédagogique nationale UNBTP bango nyonso bako bénéficier na service ya wifi gratuit oyo ekosala ke ba étudiant basala ba recherche na bango pe batanga na kimia. Toyeba que registre des appareils mobiles ezalaki lancé en septembre 2020 yango ezali na objectif ya ko lutter contre l'appareil mobile contre-effet ou yamboa et beba, qu'on protéger ba données à ba utilisateur, qu'on combattre ba vol à ba appareil, qu'on bloquer accès na ba réseau na ba appareil nyonso, ou ezali perdu to ou ezali déclaré volé. Yango ezali bien ya peuple congolais mobile ba surtout que comme copé ça ba wifi au Feleboye et ça les kitoko, Kinshasa et l'équipe partout. Chaque le 8 mai ezalaka journée mondiale ya bascout historique pe ndenge nini masolo ebanda bolanda yango awa na Naomi Mpila. Amour. Le 8 mai ezali choisi pour célébrer journée mondiale de la Croix-Rouge. Date yango ezali ko commémorer date de naissance ya Henri Bouna, fondateur ya Croix-Rouge internationale pe Convention de Genève au Salemaka na 1886. Croix-Rouge et les services de secours au Bundaka pour la secourir ba jui makama notamment la accident ba koufi na accident noyade et même ba incendie attaque on a période de guerre. Histoire na yango bandi na Solferino na nord ya Italie wapi empereur Napoléon III na tête ya armée a écrasaka ba autrichien na bataille moko extrêmement meurtrière moko yango ba milliers ya ba personnes blessées ba kufa ki faute ya ba soins ba appel ya secours nyonso tikalaka sans réponse témoin ya tragédie au pe lokola citoyen suisse Henri Bouna a provoqué secours et la population civile locale bango ba assistaka ba soldats nyonso ya de deux camps. Événement onande est marqué de à service Croix-Rouge. Si m'a organisé conférence internationale à Genève, 16 nations bayaki kondima idée à créer dans chaque pays ba comité de secours pe bayaki ko porna emblème ya Croix-Rouge automone en fond blanc. Lelo o Croix-Rouge ezali ko regrouper 97 millions d'hommes pe ba femmes. Lelo o tozo compter ba société nationale de la Croix-Rouge na plus de 176 pays dans le monde, notamment la République démocratique du Congo. Mouvement international de la Croix-Rouge ezali ko contribuer à l'extension et promotion du droit international humanitaire. Bango basungaka population en détresse lokola secours moko toujours disponible bango bazali pe wana pona ba prévention ya conflit pe ba tension na ba milieu oyo ezali na ba guerre vu musala pe kilo ba memaka mingi na ba mboka en guerre lokola biso esengeli ba service ya Croix-Rouge azala valoriser pe subventionner pona ba sala musala kitoko. Une journée pour célébrer Croix-Rouge et Zalim Moukié, Croix-Rouge française et organiser la semaine Mobimba pour honorer service et Croix-Rouge. Croix-Rouge et ça la kamusala makasi surtout na tanga makamba. Lelo o ezali dédié na bango musala kitoko. Kinshasa et l'équipe partout. Côté à divers, Kaka Ndenge Boyebi, première chaîne d'information en continu, KNB News, a Telabino quelques émissions Oyo et développe Kabasije Ndenge na Ndenge Yamboka na Bisondeti, Kindoki politique, Ndule, Maboke, Pebonzambe, Awa Bolanda, Mwana Mboka Naomi Mpila, na Kindoki politique, Moko Yaba émission Oyo déjà est en ligne, Bobo Sanate ko s'abonner pour Bilingangelingelinde Bozorate. Au moins dans la vie, il faut tout dire même les obligations. Parce que tant qu'on a laissé aller trop, ça ne permet pas au pays d'avancer. Donc, les médias, on se alignés à la reconnue comme médias en ligne, il faut qu'on se fait enregistrer. Dès tout le monde a la chaîne Abisso, on a créé les médias. Donc, quelqu'un était dans une salle de bâtiment pour voir comment il faut qu'il y ait un ministère. Et bien, on se fait enregistrer. Il y a un RCPT. Il ne se fait pas enregistrer pour que les amis Kanda. Donc, on peut aller il faut qu'il se fait enregistrer pour que ça la reconnue. Et bon, on va permettre que les médias enregistrés, ça la faut pas, il y a censurer. Et puis,
de l'ordre au différencier bon baza enregistré là baza enregistré donc ba ke banali baza ba vrai journaliste ba baza ba faux journaliste comme on dit ba baza ba vrai chrétien et ba baza ba faux chrétien to comme suka émission na biso kindo ki politique ya lelo to comme presque na suka kasi lo ba moko na ba journaliste bazali lelo o ba cible ba parti politique là il faut le dire ça fait pas du bien tant que bomoni na réseaux sociaux bande ko bazo finga ba journaliste pour ça qui musala pour tuna ki motuna pour accepter ici bango te pour à rencontrer point de vue na bango te alors que point de vue na moto nous avons droit à émettre point de vue na épée liberté d'expression analyse les apenzani na éviter ceux qui mutumo ko contredire ngai na bo bazo na biso ko ba que ko finga eza elo mo légal ko finga eza elo mo légalité et c'est le mot qui est prohibé par la loi dans tous les états du monde parce que ceux là elo mo malamu mais les de base ba parole la xabiso voilà moi nous sommes dans ça faux elo mabe finga elo hôtel ba la xabiso on monte parce que ça ba règle moko basique il faut respecter moi nous tous on a courage joindre au fin en mutu pour essayer le hôtel ou tel c'est que déjà yo mo za d'abord une bonne éducation parce que tout le monde a une éducation mais il faut savoir quelle éducation que tu as ou vous avez si tu as une bonne éducation ou une mauvaise éducation parce que même moi si nous t'enseignons ma bé à contrarier ngai mais au fin a été ceux qui n'ont pas que l'on a besoin ma bé mais les médias sont là. Est-ce que moi si oyo azali na kati ya libala na Android na ye est-ce que ezali important atia code topé schéma alors que mobile na ye oyo abala ye ayebi yango te comportement ezali malamu ba mama pe bande ko mususu ba réagisaki polanda. Téléphone ezali moko ya outil le plus utilisé dans le monde pour communiquer, ko sala ba recherche et même ko se distraire. Na ba bien na ye énorme lelo au téléphone et comment moninga ya moto na 21e siècle au tozali. Kasi ezali pe source ya ba conflit na ba couple ebele lelo motuni etunami est-ce que ezali normal que moi si ya libala atia code na téléphone na ye? Eza ça dépend eza ça dépend mutu musa ko ikotia mutu musa pa otiate pona nga sona mo sa libala ko tia code te musu ko mona nga suspect mais mutu mususu awalingane ka téléphone mususu za code parce que mona ko fina lo mo bon sécurité mbali musu awalinga pete ke bobala na ki otia code na téléphone o mona ngolushi mais moi si mususu otia na epete eno ka ça dépend mutu ndenga awalinga conseil pour nga do ba code wana nga pour nga zo nga ça dépend batu mutu so linga téléphone eza na code te azana pe makambo mabete mutu musu pa te code mais azama makambo mabete mutu musu ate pe code ta makambo mabete pour nga na ko ifisa bango batika ba code wana makambo ba code ani za na ngo bien te batika na bango ka ndeti nga téléphone nga za na code te ata pe na bali eza na pe na code te faut ça on importance te na nga fidèle mutu na nga. Moi, c'est Libala à chaque code dans téléphone. Non, c'est pas normal. Oui, parce que moi aussi, tant que je ne parler mon corps, ils ont ma propriété. Il y a une normalité au chaque code. Parce que ce code dans le niveau de téléphone, c'est que aux suspects, dans mon sous privé, en dehors, il y a mobile, ils ont ensemble. Pour vous ensemble parler mon corps. Parce que ça m'a bon pourquoi. Bon, comme conseil, attaquer NASA. Éducateur de masse, attaqué artiste, Flash Love le messager de bonheur. Donc on a un ils ont vraiment qui c'est ma balle là, ma balle parce que ça n'a pas fait belé même les bandes. Souvent na bango ils ont côté na parler. Ce qu'on mena yo aux na côté parler, mais au sala ba mentir et on ima au chaba code na téléphone donc il n'a habité même il mobile soit salé en yo moi si au monde da flou. Au monde de flou parce que c'est que aux gens bomba na kati wana donc ils ont bien comme conseil et tant aux ensemble na on bali na yo na parler il faut aller vraiment ouverte avec Jonayo et ça logique et pour nanga et ça normalité parce que moi si à côté moi ça continue côté à code na téléphone peut-être pour na bana tout ça aussi ma téléphone à côté ba mon na kati moni bilio za kai mais entre moi si na mobile côté à code déjà ma bé parce que bobi so bolinga ni de beaucoup mieux au man côté à code pour ani pour mobile na mon été c'est qu'il y a quelque chose
les dents aux autres empêchés au code de na téléphone comme conseil nanga côté code na téléphone ils ont bien un an normal un an ma bête au côté code na téléphone à côté pété ils ont ma bête tout soit préféré na code na téléphone tout soit préféré et ça dépend à moi ça le bala et ça dépend na lobby bien ça dépend moi ça le bala ça le bala me suba ça on ba code basa mabala musu bataba kwa misu batsa code pona musu mwana bifina akoya okota afini bo e bloquer pe téléphone nande musu batsa code menanda mabete conseil na nga pona basa mabala o batsa code na téléphone kota code soki ba misu ba komisa ngo mabe soki akomo tricher mobile ninde batsa code aboya mbala yeba nde ba misu batsa code yana ngo mabete pona mosa bala tsa code na téléphone. Local bien privé, code na téléphone ezalaka nanu pona kobatela ba données personnelles pe ko sécuriser yango. Kasi na vie de couple, surtout ceux qui si bobalana, bokomi moto moko alors pona nini kotia code oyo conjoint na yo a éviter na téléphone. Surtout et pas ya mwasi ezali vraiment malamu te. Conjoint na yo azali partenaire censé ya ko accompagner yo. Kasi soki bolingo komi ya ba cachotterie, eza vraiment kitoko te. Transparence et vérité na couple ezali moko ya ba base solide pour la vie de mariage moko o ezali heureux Kinshasa eleki partout. Na cadre ya Ligue nationale de football Linafoot na Kinshasa TP Mazembe a utaki kugani wapi Don Bosco équipe ya Lubumbashi na score ya 2-0 p na minute oyo TP Mazembe azui tête ya Linafoot wana bolanda na reportage oyo. Tout puissant Mazembe a gagné qui cercle sportif Don Bosco na 2-0 na match ya 26e édition ya Ligue nationale de football Linafoot Ligue 1 et Salemaki Mokolo ya lobby vendredi 7 mai 2021 à Lubumbashi. Match oyo betamaki na stade ya TP Mazembe na commune ya Kamalondo pe rencontre yango ezalaki équilibré pour deux formations oyo ba betaki première mi-temps nyonso bandongo na kikasibi etikala kokota TP bakendaki na pause na score ya 0 partout. Na retour ya ba vestiaire Chico Ushindi a quand même réussi ko fongola score pour na babadiangwe na 47e minute ya jeu. Patou Kabango a ko alourdir marque pour na but ya break na 82e minute après avoir remplacé Ushindi. Au final, ya rencontre oyo Mazembe ayaki kozwa 2 buts contre Don Bosco 0 but. Score oyo est propulsé équipe ya Katumbi na tête ya classement ya Linafoot avec 57 points. Pe Don Bosco a gardé 29 points na ye. Kinshasa et l'équipe partout. Merci pour vos alaki ebele wapi pai bolanda ki édition ya mokolo ya lelo ya KNB News, première chaîne d'information en continu na Lingala et si kawapi bozora ba vraie information vérifiable et d'une manière très professionnelle. Nazalaki na esengo ya ko présenter bino édition ya lelo oyo et kumbama ki wapi na équipe ya ba warrior auto benga ka rédaction warrior na moni wapi Naomi Mpila oyo azalaki chef d'édition pe na sima caméra oyo bozali komona boy Peggy Ilunga pe awa boye Hervé Zaka na sepelaki na bino mingi ndenge bozalaki wana ebele bo continuer kolanda KNB News chaîne ya liboso ya Lingala oyo salami na Congo pona ko informer bino. Merci pe lisusu na papa Timothée Kayembe oyo apesa bato devoir oyo bozali komona boye musala kitoko na régie na bosana kité grand lion ya communication oyo azali ko coordonner pe ko kumbela makambo nyonso avec impact na idéologie mbote mingi na Walter Tubajiki oyo asepelaki wapi ko assister biso na poko ya lelo. Merci tukute na mikolo ezali koya ngai na bino Tina Suka Kinshasa elle est vraiment partout. Oui. Réalité ya bana kino